si ceux qui sont intéressés, que ce soit nos autorités, c'est parce qu'il s'agit à rapatrier. Pour rapatrier corps, rapatriement, et ça facilité. Et surtout, il y a une fillette. Donc c'est un peu ça. Toningisa maboko tobenda nzoto ya ndeko na biso Mélodie eya awa na Kinshasa boyebi biso toza ba bantu soki tokomi le 1er août en tout cas mutuna mutakendaka na cimetière aka hotel esika bakundi ndeko na ye Mélodie atiki mwana ya 8 ans Mélodie atiki famille lelo soki ekomi mukolo ke ndotala bande soki akunda ndeko bakende wata Ousat moi na sorte. Voilà, Ousat on a besoin que nous na posa ki tala mama na ye. Bandeko na biso bazali banda mboka. O baninga pe théâtre. O baninga biso même ba chroniqueuse. O mozokoli ke nous kotaka ba vie na makambo o ekani Mélodie. Boninga sa boshi. Pourquoi Mélodie eya. Aye na mupepi na ye, aye na makambo na ye. Amatili bango. Amatili bango. Baseli na bakoyo sikufi. Concept Touch TV. Eza eloko ya Nzambe soko itelemi muta kukoisa ngwaza lite. Eza souci pe ya admirateur o bana ba fanatique. Balingi de na biso matanga ya Korea to le la dinma na vana ye to kungaye awa na terre ya ancêtre na ye. Ambassadeur, notre excellence, ambassadeur, j'espère que vous avez déjà fait saisi. Vous avez déjà saisi. Nous savons un combat. Famille Babomisaka. Moi, je sais que les famille Baza, Basangi, c'est pas connu facilement. C'est pas que tu as là, non, la famille, c'est une famille. Mais vous voyez que tu as fait, mais matanga, t'es. C'est que les Kama Boepe, les amis, les gens m'appellent Awa, les gens Moussika. Donc, pour rapatrier ça facilité, les gens sont mon petit calcul, pour moi, c'est qu'ils m'ont révélé. Dans la période où na libota bakamisa mu révélé mon matabiso côté na biso to ma côté des artistes comédiens cotisent. Voilà tout ça on y a plein de on a ma côté. Ni balobaka bakundaka ebembe moto moko te. Donc voilà na lobi yango na parabole. Nous venons pas ici pour exposer to linga sous de linga pas dit kala biso boye te. Au moins matango eleki o ezalaki awa ne to s'organisaki proprement ils sont pas calmement. Mais si ceux qui sont intéressés, que ce soit nos autorités, c'est parce qu'il s'agit à rapatrier. Pour rapatrier corps, rapatriement, et ça facilité. Et surtout, il y a une fillette. Donc c'est un peu ça. Nous sommes en réunion. Il y a l'artiste comédien Lobby dimanche, à 16h, l'espace major. Artiste comédien Nyonso, génération Nyonso, à 16h juste. Dimanche, c'est le 5. Le 5 juin 2022. Ils sont Nyonso. Tout un espace major, un croisement, Bolo, Birmanie, Kassavubu. Tout un an pour la réunion. Et moi, une partie, la comité n'a point noir, le lot. Une partie en famille, qui rapidement, Bazakuna, on a un point focal dans l'issue, Bazamba Saï va commis bien. On va commis bien. Il va tout un peu déjà dans la fillette dans l'issue, tout ça va s'y dans Malouba, vraiment, il y a un go. Voilà, et donc, c'est important que le branding est déjà grande sœur, grande sœur, il y a Mélodie, non. Nous continuons à mettre à CTP comme des artistes comédiens partout et c'est comme Bozali. Et ça là, on va dans les bandes à Mboka, na Poto, na Afrique du Sud, na Angola, na Wapi. Toningisa maboko, tobenda nzoto ya ndeko na biso Mélodie eya awa na Kinshasa. Boyebi biso toza ba bantu. Soki tokomi le 1er août. En tout cas, mutuna mutakendaka na cimetière, aka hotel esika bakundi ndeko na ye. Mélodie atiki mwana ya 8 ans. Mélodie atiki famille. Lelo soki ekomi mukolo ke ndotala bande. Soki akunda ndeko bakende wata. Ousat moi na sorte. Voilà, Ousat on a besoin que nous soki akunda na posa ki tala mama na ye. Allez
parce que moi, nos amis de la diaspora va contacter Bisso, même le Baba Mundita, tout le monde de la diaspora nous a fait déterminer. Pour le bien, en tout cas, il faut nanoni de conjuguer. C'est ça, souci de Bisso. Les comédiens sont unis. Binonion sont même la diaspora. Là, on va les conini à charger. Il y a récolte, on a essayé de faire des choses mais il va non, là on clôture, on peut parler dans le détail. Bandeko na biso bazali banda mboka o balingaka pe théâtre o balingaka biso même ba chroniqueuse o mozokoli ke nozokotaka ba vie na makambo oyo etali mélodie boningisa bakoshi tokoma mélodie eya tonongo na kati ya distraction tosala effort toningana epuis so lokotinda mbongo na bino neti na nga bokobenga na bokoyamba mama na biso mama via osenga ta nimero okende nazosala to mama Flore bango mibale bazosimba mbongo kotina pa motuta totia mpo motu aza ndeko na me ntango opesa ifose aspire ke ndenge wana mpe ekomi vraiment merci bato nakanisi tozi kosolola na famille parce que likambo esi ekoyaki eza ntango nyonso ntango tozobongisa tobandaki koloba yango banda na ebandeli Mélodie avant à appartenir na biso aza na na famille na ye, c'est-à-dire abota mina na libota na ye après ye koya kokutana na biso na monde ya misala oto salaka dans le monde artistique. Alors tokoki kosala likambo calmement. Mais si ceux qui sont intéressés, que ce soit nos autorités, c'est parce qu'il s'agit à rapatrier. Pour rapatrier corps, rapatriement et la facilité. Et surtout, il y a une fillette. Donc c'est un peu ça. Nous avons une réunion. C'est comme dire lobby dimanche à 16h l'espace major. Artiste comédien Nyonso, génération Nyonso à 16h juste dimanche les 5 juin 2022. Ils sont Nyonso tout un espace major na croisement Bosobolo Birmanie na Kasavubu. Tout en a pour la réunion na biso. Et moi une partie la première na point noir le lot. Une partie en famille. Akenda rapidement. Bazakuna, on a un point focal na biso. Bazamba sai ba komi bien. Ozo soana ba komi bien. Il va tout un peu déjà na fillette na biso. Tout ça va s'y la malouba ou vraiment toi pour yango. Voilà, et nous c'est important que nous andenge ces choses que nous andenge grande sœur à la grande sœur ya Mélodie. Nenga utikola que non souhait souci à famille. Voilà pena basenga kibiso ngo bana premier jour. Biso be tozo continuer koloba que na bolingo toza na ndeko na biso Mélodie. Toza na posa pena nzoto ne ya. Tozo continuer ko beta site pe ko yinsa ba artiste comédien partout esika bozali. Ezala o bazanga ibanda ya mboka na poto na Afrique na Angola na wapi. Toningisa maboko tobenda nzoto ya ndeko na biso Mélodie eya awa na Kinshasa. Boyebi biso toza ba bantu soki tokomi le 1er août. En tout cas mutuna mutakendaka na cimetière aka hotel esika bakundi ndeko na ye. Mélodie atiki mwana ya 8 ans. Mélodie atiki famille. Lelo soki ekomi mukolo ke otala bande soki akunda ndeko bakundi wapi. Où soit moi dans la sortie. Voilà. Où soit moi dans la maison que nous avons je me pose à qui la maman na yo. Allez on s'en mieux. Parce que moi na wana bana donc azana albani. Azana référence sur maman na yo. Nos amis de la diaspora va contacter Bisso, même le Baba Mundita, tout le monde de la diaspora nous a fait déterminer. Pour le bien en tout cas, il faut nanoni de conjuguer. C'est ça, souci de la mission. Les comédiens sont
omoni matango eleki oyo ezalaki awa ndenge tosorganisaki proprement biso moko papa tokondi calmement. Mais ici, ceux qui sont intéressés, que ce soit nos autorités, c'est parce qu'il s'agit à rapatriement. Pour rapatrier corps, rapatriement et la facilité. Et surtout, il y a une fillette. Donc c'est un peu ça. Nous avons une réunion. La partie c'est comme dire lobby dimanche à 16h l'espace major. Artiste c'est comme dire Nyonso. Génération Nyonso. À 16h juste. Dimanche c'est le 5. Le 5 juin 2022. Nous sommes Nyonso. Tout un espace major. Na croisement Bosobolo, Birmanie, na Kasavubu. Tout un an pour la réunion na Bisso. Et moi une partie. La première na point noir de l'eau. Une partie en famille. Akenda rapidement. Bazakuna, on a un point focal na biso. Bazamba sai ba komi bien. On soit là ba komi bien. Il va coûter un peu déjà na fillette na biso. Tout ça va s'y dans Malouba ou vraiment toi il y a ngo. Voilà, et le quoi c'est important pour le banding c'est chez le banding grande sœur à grande sœur ya Mélodie nenga utiko ba non souhait souci à famille wana pena basenga kiso ngo bana premier jour biso be toujours continuer ko loba kilo na bolingo tozana ndeko na biso Mélodie tozana posa pena nzoto ne ya toujours continuer ko mettre cité pe ko yinsa artiste comédien partout esika bozali ezala o bazana ibanda ya mboka na poto na Afrique na Angola na wapi toningisa maboko tobenda nzoto ya ndeko na biso Mélodie eya awa na Kinshasa boyebi biso toza ba bantu soki tokomi le 1er août en tout cas mutuna mutakendaka na cimetière aka hôtel esika bakundi ndeko na ye Mélodie atiki mwana ya 8 ans Mélodie atiki famille lelo soki ekomi mukolo kende otala bandeko soki akunda ndeko bakundi wapi soit moi dans la sortie voilà ou soit dans la maison que nous avons pour ça qu'il t'a la maman na aller au salon parce que moi là on a référence sur maman nos amis de la diaspora va contacter Bisso même le Baba Mambita tout le monde la diaspora nous a fait déterminer pour le bien en tout cas akani bomba oyo kasi azo bakota zwi bon mon bokota non ngabe nazo image mtu kinga kama kana mwasi on a fait ça. Bachali. On va financer. On va faire ça.
La caméra, c'est bon. Ok. Bokati. Enregistre.